Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na bande konyoso bozolo na biso partout dans le monde entier. Votre aime les serviteurs Jerry Kobetox yé au moins na mosala na bino D7 de la presse. Merci beaucoup ndenge boponanga. Surtout na kota na ba parler na bino sana toke talaka ka mosala oyo bondima biso to salango. Merci beaucoup na bande konyoso boyambanga vraiment bolingo pe misala ezala kati na bino. Merci beaucoup na mwana mobalo ya simbi caméra et puis montage meti tima mobala nzoto mike. Merci beaucoup na mosala ozo sala toujours na chaîne na bino Congo check check TV to checker po yemoko le boss ici bumuto mo leader a pembe aloba musala nde liboso maloba na sima donc biso tozo sala ka musala bandeko yo bozo tala Congo check check bandeko bo s'abonner na mte ba o bo s'abonner bo ba misusu wana bilengeza koto yo ba ya koto poto beta ka masolo oyo ezo komela biso na ba vie na biso ezo komela bandeko bazo benga biso oyo na libanda ya mboka ekotaka ba vidéo na journée ebele donc tondima kaka ceux qui bozo pola na bino bondima na bino kaka ça na ngwe lokote. Et merci beaucoup Léon na plateau na ngai nazana plaisir ya ko yambela binoto ya intervention ya ba invité na ngai nazana bango par rapport to lobela sijo aleleza pasi pe mawa mena pe sana no be invité na nga mbote o nazana bango lelo quand même Darling Love andimi ko intervenir na émission na nga boni bien makasi bonjour bonsoir na m'abonner na biso nyonso ya Congo check check TV Darling Love la canon na moi ça mokonzi lelo pas intervenir nanu nga pla message tshaba tulisa nga pla CP la intervention bona sali merci na yo Jerry Kobetox merci encore na mon boss mon patron hein, notre boss hein boss ouais papa Sibu Mutombo bambote no isiko zwami na Allemagne merci. Merci beaucoup. Voilà, tout ça na aussi beau message na moi na mobali o bilimbi bonisani. Ouais, bien vraiment Jerry Kobetox 207. Na pesa na vraiment bambote na ngai belé. Et pas non pas Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant à Londres. La pese sumbote nanga vraiment na mwana mbalo azasi ma caméra betiti mawa sala ka kenon bino botala talanga. Na pese osusu merci on dimi sous les lobeng sanga na plateau na yo. Voilà Darling Love et bilimbi lelo toza li solo moko o tozo betela bandeko na biso sali passe vraiment eza na couple moko donc to betango mona mwa lomba eza na couple moko ba vivara bien moi si papa na ye akufa atikela ye héritage ya dégâts et puis etomba ke ba famille ya mère na bango ndenge zalaka na ba famille ya père basi ba bonga baza bata ba poto ba boya ko kipata eloko moko ya papa na bango o 12 lupango na ma campagne bozwa livre nango etikali ya bino hôpital kutu ya munene na ebisi bino bandeko basi ba botaka kuna makambo ya minene sala makakuna heureusement papa na zaka maele la fille aza munganga donc hôpital wana ya ye mais bazwa mobali moko pe mobali très sage ka let biso ba Jerry Kobetox oyo bana babola teti bataka na ba école bien bakutana kana mwasi wana papa wana lela ya wana forti ya kota na mabele donc a lela ya wana ya dégâts très intelligent après mort ya père et déjà na cause la papa boué garçon a déjà zaki considéré makasi papa na soki mwana ye mais tant papa kufi couple tikali na ebisi bino bandeko biso mibali na ebite soki tolinga basa ila biso nini mwana mobala atikena mwasi na ye oyo ba bien papa na ye musala oyo mwana mobala asala entreprise oyo eza ya papa na ye mais mwana mobala koma kozonga ba minuit ba 1h ba 3h tantôt pa ye na ye te akoyebisa mwasi ke munazaki na trop musala mais musala les entreprise ya jeune fille wana papa na tikela ye tala biso mibali et mobali ayaki kokoma na niveau ya kosala ambiance moi saloba te moi c'était maka lingaki et moi si bolingo ekotaki amena ko brutaliser mobali na yeti tala mayele ya mobali camarade ya mwana mwasi moko asalaka na telengana nini saka ba Darling Love bonga camarade mo telengana apeso mayele Darling Love engagé masano hôtel zo souffrir nzoka neti azo benga ba engagé mwasi wana mwana mwasi wana na erreur que allié par les kawana ba engagé fille wana na boutique
po basaki pe na biloko na boutique moko boye ya bango pe papa bango atikaki mobali wana koma ko ya na boutique wana air ya pose na ya musala aka kolinga mwana mwasa na brutaliser ba bolingo mo brutal mwana mwasa na heureusement en tout cas na mona bandeko basi ndenge mwana mwasa zo betela ngali so abi camarade na aboya aloba na koki ko trahir muninga na ngai to apesinga musala za iko telenga na tenga pa pamba sans identité et camarade aboya ki ko yebisa camarade na ye aboya ki pe ko funda mobali aise camarade na ngina sala kaka voyage moko boye na kende boye camarade nda sunga kiye a sauté na ye aki na ye aboye ko yebisa camarade ni wana et mobali azo continuer toujours kindumba mais ndeko na biso ya mwasi bino bobi mutema mwasi alala ka chaque fois na douleur 3h du matin mwasi azotala plafond mobali na ngana ayete ayeko kuta na elenge mobali moko na nzela darling love bilimbiye obi ba jeune garçon bazala ke papa na ya kufa tikela elupango akenda poto ba refulé ya 5 ans azongani na atikani na kini mais moi ba seke la poto na moi ba français na petit kala avant ni kazo tchache boye mon mena zo le kana carnae apese bonjour tantine ah bonjour comment ça va hein a solise ba français ko ba pati ko beto so ka kuteno ko bimiselo mbula ba aleka keta la camarade ne mo azaki wana retour moi bala na s'il te plaît ma sœur est-ce que nous avons un numéro moi c'est la télé oh mais garçon ça courage à télé ce qu'on a été coupé moi ya munene gondo moi munene bani mais pourquoi c'est un numéro non non c'est yoka kamoni et sa relation bobo la fille a ça nini a pesi tala makambo yeko salama tango mobala zo sala ambiance moi ça tika yemo na chambre stressé kolela bolingo nde mwana mobali wana tiela kaiba activation ya butu akomi ko adorer ye akomi ko talise ki oza mwasi munene oyo na basi nyoso tu nzamba sala yondo leki babasi nyoso bino mo boyebi liloba na lito ya mwana mwasi sala ndenge nini et puis na heure nini 3h 4h 2h chaque jour mwana mobali akoma ko benga mwana mwasi ko koya te akwei et puis eko tomber bala mibalo ya biso banzoto lokwa ba métier oyo ya nzoto mikie bolingo wapi na tantine wana donc tantine eko mona makambo bala bana eko sala ekomi nango normal ya bimana ye ngape na bimana nga tonton na ngazali mais tonton ngazaki ba ndenge mo bote bana ko sala l'ambiance na ndako ya garçon pour garçon là c'est responsable mais omoni ba baba no ba papa na ba mboko ba kweya donc le pont comme te tika la mo français pe tika ndende ko na biso Fabrice Zayemba allez ezaki na jour moko mobali ye moko asali kindumba ne biso ba mibali neto zaka kindumba na moni kindumba na ngai komo ke na suka jour asuka moi ça silika ke na buto bine de toute façon eza biloko papa la ngai entreprise papa la ngai moi ça silika ko na chama bandi olila mobali ye moko conscience ye azu moi si na elobi na ngona tonga memie na bistro ake ko senge pardon na pardon azo senga moi si mobali avandi azo tala na ngambu kuna oh garçon on dirait na zoye baye sikoyo mobali ya fille wana na garçon wana bazaki bato ba âge mon côté donc mobali ya fille wana zaki moi plus âgé ba 5 à 4 ans oyebi ke garçon hôtel et le monsieur ko to fana na moi si mutandalo ba bongo te garçon wana mususu wana ni mutandalo ba muto ndire na ebie muto ndire na ebie apusa na pembeni boye nzoka nde masa ya na ye akufa donc aza nani mwasi abimaka na ye mobali na ye la fille atali garçon ba yebani na mobali na ye garçon pe atali la fille donc mutu na bimaka na ye mwasi ya vie camarade ya nanga o to bunga na bazi ya desela 5 ans mwana mobali oyo abimaka na mwasi wana marié Amelika Ngume garçon d'ailleurs bi présenta c'est mon petit frère te kolona bayana bango français c'est là français peut toquer le roi garçon parle ba français garçon wana oya bi makana fi wana bi armeni na beti to ba présenter moi sabi na moi si en tout cas oza moi si moko kitoko mais il faut tika la fidèle na mobile nao tandis que ba bima bango mi balé le monsieur en question a ko pisser garçon ba tika na fi wana elongi na se a poli na soni
garçon wana azotaleka kimia garçon na mona ne calme ayebi kazane muyibi et puis amona ka fille wana na alliance lobi nango garçon wana fille wana ye pas garçon na bise papa to sili sango makambo yo mobali na ngai abane ko dérouter yango na linga kiyo loko lobela nga pe baloba ba jeter mais ko isaki nga na linga kiyo to kata relation na aza pire vie na yo to kata ko garçon bi ba meka mutu ba pekisa mutu azokende ko bina mais wasa bandi mabina nakotika bolingo oyo te oza nyonso pona nganga za papier hygiénique na yo te o utilisaki na tanga pasi mobali nazo stressé yo alengane na ko peso bilengi nakotika yango te mwana mwasa zo lela akomi ko bondela mwa mobali abina fute combien pona batika bolingo wana Darling Love yoka ndenge mwana mwasa zo lela na ebite soki na ko banana mama ena bilimbi mwana mwasa zo lela bino bande ko mibali tika ka bolingo ko boye bani déjà Jericho Betox naroba chaque fois na batu balandanga naroba ka bolingo sala pasi na batu bakutana na pasi ya bolingo te batu na ka biso oyo ba l'artiste c'est des artistes bilimbi tukutana na ba pasi ya bolingo to ibindeni ni bolingo moni sa muto pasi bolingo eza prête ya koboma mutu mutu azwi pena singa mijembiki pona love bolingo ekataka misisa oyo oto benga ner misisa mususu ezalaka pembe na ner a oyo ekenda na misu po epesa vie bolingo ekataka misisa wana trop de raisonnement bolingo epesaka maladi ya motema bolingo epesaka estomac bolingo ekomisa mutu liboma bolingo ekomisa mutu kizengi mutu atanga soyi bolingo ça appelle batu AVC. AVC bolingo. Je vais dire quoi? Ndeko nanga mobali ayaki na maloba mobo na mato ya mama. Si tu appelles Ernine. Na moment oyo mama azalaki pena battu. Azolela bolingo. Mama azoluka façon nini ke nani ako consolenga. Mobali nazana ye azoko kopesa ngate o nazoluka. Attaque à pesa nyonso te mais juste présence. Ya ke erekoki. Puis moi c'est ambongo. Erekoki mais na mona ta présence ya mobali nanga. Azo mona te. Wana mobali asala ba makamu na ye. Mais ayekuta na un bon gicolo. Un bon gicolo. Apesi maloba. Maloba pe apesi bolingo. Akweyi. Siko na moma oyo okweyi opesi yo petango okweyi ozi bolingo na yo mama opesi mwana mobali. Ah. Nzamba lola. Nako ibisa mwana mbala na mbotika za mwasi abatu. Eske basi baboya yo. Ba ibisa ke non ndenge za bongana esili. Kaka balobata baloba buka kaka ngonkweyo. Baboye ba ibisa no mbala moko ya mbala kata. Oto dimina tate na ndo ya le 2 jours sous te mbala moko. Te esili. Basi baboya yo. Osio yo kapasi, osio tanga pena, ozo tanga R. Obi to comme R nini? 0 R. R onda yaka. To comme R nini? 1 R. Ozo rezona tai tongo etana tana ke na tabi tamola tamola me ozo mona butu moko lokola une semaine pona bolingo okoyi kozwa décision mbala moko te mama ya koboya mwana batu bongo mais azotala pe vie na ye moment na sa vie. Le problème c'est quoi Jericho Betox? Omoni soki ke makamwe ya kateke bakutana kindenge place bakenda okutana basengi pardon pa mobile na ye alinga kazonge pa kasona yebisete kende ezaboye toka bwana. Le problème est que tant que garçon moni mobali na yeba yebani. Ndé on comprend ah tiko na osala ndé nini. Bango déjà awa ye na ye ba yebani. So naza pas muto o ayebi déjà que ndé ezaboye. Omoni. Menga na osenga garçon boy. Lata esprit wa mobali. Bitumba ya bolingo ezalaka na résultat moko. Résultat ezalaka ke moi ça ne soit se trouver na zemi kimi ekota. Oh acha moza ba duzemi papa toka tana pema na pona moni yindi makasi Darling Love o vuyoki bilimbi eninga zoloba ye pona yenenge en bref ninga zolobila. C'est comme si on dirait moi ça na koloba na mobali wana bakata bolingo bongo ti. D'abord tous on a bandé la sujet Jericho Betox. Moi si
de le début azala zo bazala mayele te héritage mia ya papa na yo malgré tout babota yo moko oza ba famille bana batata mwasi baza bana ba mama leki baza non okoki kotia mobali na yo te na entreprise oza ya papa na yo non Kobetox omoni monga mobali tout le monde arrête omona pena mwasi mususu pas la mamba viva bien baza bien mais mobali mususu mobali oyo azobima na ye mususu mbongo na pasa oke luka mayo pesa mwasi wana eza normal na vie nga za boye mbongo oyo mwasi ozana loba ke bobalani okoki ko aider mais ko aider en 100% te tanga chaki mobali na entreprise amilukele déjà problème ayebaki ke papa lobi ke ba na cha muto parce que aza mayele tikanga na loba osali analyse nonga pe na sala yanga tanga chaki na entreprise ayebaki ke infidélité ekota wana surtout que ndo lobi mobali azala mutu moko boye pe ba moyen na famille na bongo ezala te alande ya oyoka poso mela champagne na boîte de nuit alande ya oyoka il fallait que mobali non Kobetox non il fallait luka ye moi ça na tangi classe te papa na zena bongo tangi classe te atanga ki classe il fallait ça la kala ndenge problème ezate mobali fallait que luka musala ndeur ya ni na bango oui so zakinga darling non sala bongo oui d'abord ngana kota no bambate na moi c'est pourquoi no bengi zoba est-ce que soki mobali na yo alingi moi si libanda est-ce que elingo la que yo pe folinga libanda balongolo ba stress en sens te soki ba omoni ba sama bala mingi ba te Kobetox omoni ngaka ande naza na ba qualité nyonso bat ba monanga darling a moi sa te fa zandumba za boy mukono zombala tyenga na ndaku mukolo no tika nyonso akende azonga na kozala wana na okanga mutema ezataka pa mobali no banda ya ba retard mobali no la nda kute faut que luka mutu mobali ngole stress garçon no sali bien malmené ye nyonga ye sala ye bongo oui po bandi na biso mabala lelo ba koma kaka mobali azo nyokolanga mobali azo stressenga wana nde ya bando pesa ba raison mo beza sens te Kobetox eza na sens te banda lelo ti lobi tonto na biso kotika yete kene na yeti na suka azazoba mwasi soko yoki histoire na ye bien de na ebandeli apesa déjà mobali mbongo et là on peut l'accepter que mbongo mobali abala ye ezala propre mbongo mobali wana yemo ezala mbongo entreprise na bango to ba mesana na déjà bongo Kobetox ça ça mwasi mabe aza muto yokela mate nenge bolo bake alo lo bake ba futa ye ba mbongo basala ba zongisa bo vraiment afuta mobali mbongo mobali wana garçon wana jigolo wana tonton na biso bili alobi afute mbongo po batika na bango bolingo ye mobali ne bazongani na bango na lobi autika te quand le président bili autoluba na kase président na bando kase ka na za contre yo non na contre yo ta na za contre yo côté contre yende côté lobi pela qu'il fallait pas payer musala mobali musala o pese musala pourquoi mobali ngana lingi pa na bino za na ndako ya manzanza toko suka no kaka na ndako ya manzanza wana bien na ngai za po na ngana famille na ngai soki na ko ede mukie na bana to boti so za ba moyen te ndenge to lingela bana bazala Kobetox mo mobali de so bandi opesa yembongo wana za su bolingo te ko exploiter yo non bandi otangela nga ba couple mwasa bala mobali baza kimia ebele bazala sauf que to kotanga ba kombo wate nana yebisi yo ezalaka mobali ana mwasi ne mo boy mupanzi oka epa mwasi na mupanzi lo bake omoni fi o nenga za waza pont ya vie nanga ero mbala lo bayo za pont vie na voilà darling mela moi mai mukela munoko papa biso biloki darling ninga lobi il fallait pas bapesa moi mobali na musala il fallait luka musala ni na entreprise mususu problème ezake eloko esali ke mwana mbala azo musala eza bakage voilà ozomona ndenge lisolo pena ebandi olobi bien ke avant kutu papa akufa papa découvre non mwana mobali vraiment azobimisa ba makambo mobwe na mutu na ye oya ke soki asimi entreprise nanga entreprise ekufa te et continuer kaka musala osalema omoni nde eloko pesa mwana mobali musala eloko pesa musala za bolingo te eloko pesa musala za connaissance te eloko pesa musala eza classe na ye na mayele na ye mutu pesa musala tu vois mais tant que musala eza déjà koto pe bolingo eza tanga njime de so ba pesa mbali na répétant ba pesa mbali wana musala wana bambanda na baso msu peut-être alingaka mwasi ya aboya ye wana nde garçon wana ko luka ngana moni mibali ya Kobetox na aboy ala na lingaka fi moko boya nga nde na kobi na mbongo ngana ke luka fi wana mibali nyonso te
ne loko ta na ba projet bien. Ndongo za bo na ba projet bien na moi sino za na e. Zwaka mo bo na compte ba boya ka bola ngana yebisi yo. Oh. Wana no za na ba projet bien zwaka ka mongo moi sa komi bolo. Soka sopa lingi moi simo baza makasi za mutema teke toche yeso aswinga na zui na ndeni yo moi sa libalo komi boende. Garçon wana kando lo bene olobake acha ezemi soki ko bomene libalo e bomene libalo. Donc Darling va à soutenir. Oui parce que moi ça batu elle est mariée quand même en alliance. Jerry Kobetox. Na ocho yebiso ke bolingo eza eloko mususu. Bolingo tellement qu'il a pesé déjà mon thème. Tu vois, au moment où bolingo yako solo là-bas, ba 0h, 1h, 2h. Activez-les. Nazo yebisa eza bolingo masse quitté. Ya bolingo masse quitté. Ozo mona. Position de faiblesse. Garçon na nenga zaboyo kasi na quartier na bango yoka lisolo te. Ke moni momi yaya ba chinois no quartier ni yoko loba ke si na poto kutu ba chinois bazali ba mbali ba otonga makasi. O ngana yebiso Kobetox. Ngana se kaka. Oui. Emso garçon na pa yo kaka. Emso peza ki kaka. Au moins numéro le roi passa ba mbongo, le roi pe mbali na sala boisongi sabo. To ba tellement zala moi ça zoba, aza sagité yango ba saka ni esprit na. Okoko linga, aza zoba. Voilà, na yebike e yindi na kata plateau mais métier zo signaler nga déjà minute zo kene. Ngina tuna question suka we ko kabola biso na bino. Mobali a reconnaître ma bena ndenge maman na biso Darling olobi ndenge bolobi. Mobali a reconnaître ma bena ye. Amoni pena ke te na kendaki. Place na kendaki yango te. Mama bana nga, moi sa vie nga nde oyo. Mobali asenga moi si pardon. Pour moi ça bete nga lisolo bisinga bongo. Asenga pardon et puis journée on ezaki journée mo boye ba kende, ba se divertir. Asenga sous pardon na champagne pardon ya mobali wana ezala accepter mais eloko ekokotsa kaka ekokotsa ka mbilinga. Mwana mobali ala lobi akotika bolingo te yango mwana mobali mwana mwasa bete biso lisolo ala lobi papa na Congo check bobete langa lisolo oyo mwana mobali ata kotala émission oyo bandeko botala bo conseiller nga mwana mobali na tika nga pardon na za marié maloba la biso asuka to komo ke na suka conseil par rapport ya za marié Kobetox ya za sou marié ten moi so yeba aza marié nzoto nezaka pona mobali yo déjà mobali mususu ayebi yo omibengi ke ngana za femme mariée oza sous femme mariée to comme des femmes libres to lo bako moi mobali wana amema ye ka kotazo mema papa na kutu na pardon ni non senge au senge lo teza normal surtout que ala na bakema ba momi ndenge na ndenge amona na yete ala bakema ba va ndenge na ndenge ya cher azwa tante bazui pena entreprise mo ba pesi ye roi ba kineli pardon ni non seng moi mobali na ebi ke ndenge sa na entreprise wana sa dia bani oso zwa ki ya yonda mbobomba ki wana za mo sita za ndumba po moi so za moi si normal so mobali no lingi moi si libanda et ça te ke yo poko ko lingi oluka mtalongolo stress kolongolo stress yo komo ata yo moko ata kutu mampu yango ndenge kangaki yo wana izana sans te Kobetox papa na biso ya ndaku soko kozwa ta ya kolanda nganga nazo yebisa yo boya mwana mwasi wana soki pena za mobali o mama na waboto za mobali la ta pantalon tikela bona entreprise na bona yebi ke déjà si na tanya so sali oza na mwa économie no mo bomba wana za mwasi ta kobomisa yo lobi alingaki mwasi po yo zobi mozo tika ye muta olongole mampu ya zate mukolo yepe mibali bakufa na bango avant lelo pe simite bakufi mukongo ke lukasu mutu msa olongole mampu ya toba oye ya lobo yebite boya mwana mwasi wana tika na mubali na yo voilà moi bambote na yo bambote merci beaucoup bambote na nga vraiment ebele na mama madongo la patrona motema ya fiotingo ma depuis Suède bambote na yo honorable papi Zila na France honorable Sodi Sanga vraiment bien makasi Germaine Zara motema Aristote bambote na vraiment belé Marie Kabala depuis États-Unis bambote vraiment ebele makasi ba fan nyonso ya Darling Love na obalinganga na ba obalinganga te na ba obabenganga ndumba wana nani mukolo na kokoma na bali na cha alliance ne mukolo ya kindumba na mito na sana ndumba to na pesi bino bambote Voilà, merci beaucoup wana zaki maloba suka Darling bilimbi et moi na lombango na bambote pina conseil par rapport à ndenge maman na biso zoloba. Ouais, maman. Yo ibaka ke libala na yo sa nini ekufi. Ko tshali susu na mutu na oteke ozali susu na libala.
parce que neti biso baluba soki mwasi asala erreur ya kokende obima libanda na mobali mususu c'est que libali sa nini esili alors tellement que aussi osali bongo omoni ke non mobali ozalaki na ye azokoka kopesa ote aye kosenga pardon na retard zwa garçon na bovanda na ye mobali akende osala vie na ye bovanda parce que nga na oyebisa mwana mobali wana soki ezalaki nga tolinga tokoma na moment oyo nyonso otembele oza déjà na eloko na kati. Vous comprenez? Vous avez déjà un loco na kati poto landela makamu mususu. Alors, tika ko ambrier mwana mwasi wana vraiment makamu tu eza nango bien na mobile na yo ya sika ya jeune garçon na vena boumela na bino. Bambote nanga vraiment na opesa na liboso na Carmela Kabamba, Carmela Kabamba, le cœur de l'homme puissant à Londres. Na pesi susu mbote nanga na Tavelinina, na pesi mbote nanga na ma grande sœur propre, codé la maman na États-Unis ya Umela, na pesi susu mbote nanga na Erit Katende. Erit Katonda na États-Unis bambote belé place aux ali na bo sanité nazu yango d'Acosta d'Acosta yanga ya kati d'Acosta na sim déjà makamango na maboko vraiment bambote belé place aux ali. Voilà, merci beaucoup to komi na suka vraiment eza pasi bande ko komela biso na sujet to uti ko saela bino vraiment eza pasi mwana mwasa zolela mwana mobali wana moyiba bolingo alobi ya kotika bolingo te ye vraiment pona ye bolingo wana eza bolingo na ye bokomela biso na ba email bokomela biso na ba peut-être na ba numéro na biso et ça la bien toujours na Congo Check TV na pesi bibi chéri tabambote belé na pesi dodé mavumi sa moto na nzambe rit pabilo a 003 Jolemba na auto soana yo a Jolemba sala au solisa géri et puis Karine Antoine il faudra kanga kombango bien Beusiel bombo sikro kenda pango et puis na pesi mbote na ba Yves Malou yo ebikara les papas des bébés na peso ba mote belé na pesi mbote na dodé mavumi sa moto na nzambe botika la toujours branché na chaîne na bino Congo Check TV botika la toujours ko continuer ko landa Congo Check TV et ko sala bien ba masolo eza ba masolo solo to betaka to lukela bino toujours eza pasi bo komantaka bo lobaka po e ko sala bien. Merci beaucoup na metitima wazaki na sima caméra asali musala montage vidéo ba vidéo nyoso bozomona oyo se metitima tokutana na émission ko ya bye bye. Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo